et baluki na baramoto et baluki et quel sens unique baokanga bana moto na sens unique baokanga baket na sens unique yé transport mutuka transport à l'état à ce sens unique pour ça abula demi terrain OK azubiso demi terrain azubiso na baramoto to kiti to komi na quartier 1 atemisi akitisi bato place wana bato nyonso bazalaki na kati ya mutuka bakiti nga mpe mbaliboso mpe amata mpe transport na bango wana mpe bi nakiti pete nakititi namona akomobeya kingasa na suka abi si c'est quoi ça namati mpe na transport sur na masika na même bien na bango wana alakisi bango na bi na futaki déjà na futaki non bakomi neti bamélange nga mpe nala guerrier na boy pas que s'il faut la ba auditer la mboka nyonso bayeba ete mboka ezotambola mabe to bande ko critiquer Kabila quand même Kabila boma mboka sala mboka boy biso moko bana mboka tozi mboka na biso eta mboka na biso nde to mema mabe fati avoir à nommer ba fat à réfléchir na amuna na bato ils ont nommé c'est quoi ça à nommer déjà Transco avec bisi mouvement Transco parce que comment ça démite là a été mais akena barre à bis les ayi baramoto et que des tiki ngasa na suka comme na quartier 1 bakiti bino azwa course mususu oui asali même un système wana ngapi na bino papa na siri ke chauffeur na receveur na contrôle moko azaka na kabaki misaki to comme il a qui débat ngapi na lui il faut ba konti mboka ba yeba ba yebisanga ba binini babi Félix ayebi makambo oyo Abi Félix ayebi makambo on est comme il y a demi terrain ayebi parce que déjà informé bango DG à Transco ya sika ndé apex bango soka teka katembi bokita na bari ya bis soki ba mona kingasani lemba étonnance soki et ça là 18h 19h soki ba mona dans ligne directe de sous il faut demi terrain et comme demi terrain et que ba ligne ni tiang nini quartier 1 bitabe ou quartier 1 kinkole ezongi quartier 1 et comme makasi ba ligne musu te so bateka tembe 19h batema na bari ya bisi ya campus ou bien ya Victoire fait que de campus ce qui a Zando et que de campus ce qui a Zando et que de Kingasani total ce botika tembe bino ba journaliste ya très bien bosuka indeni to sukaki to discuter makasi ngana ye na zui numéro papa singa numéro moko ya mabe batiaki liboso ya bisi na bango ezaki 747 yango na to mona nga moko na boya ko ya bango pisenga na kati na kiti na bino il faut na zwa numéro na bango yango na zui na téléphone na filmer na kangi photo na ye na kiti na bino na sina yebisi bango na bino na zui mutu ka numéro mutu ka bino na 20h na kati na quartier 1 na 20h. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que là il m'a dit ni bokende ki do tikala ki wana? Bon na boy comme la transport na bango na isu transport mususu. Na moni même système. Na moi transport mususu yé ba kitisi ba tuka quand même système wana. Mais pourquoi pas te balobango clairement baramoto tina quartier 1 à partir de quartier 1 bazui mususu. Escroquerie. Là au fouti à trajet mobimba. Mais ba kitisi no na nzela ko ba suba mataba futa trajet mususu. C'est escroquerie. Na DC7 ceux qui balinga ba transport bango batia 3000 francs 4000 francs et ça m'a bien bango parce que bango ne ba autoriser bango très bien parce que mukonzi na biso mukonzi mboka il faut pas protéger ba militant na ye parce que j'ai comment dire ba militant na comment pesa ba DG ça fait ba DG on a bazaki na Kabila parce que ba komiko ba pas ça Kabila mais Félix n'est pas ça Kabila Félix liso likola liso fungola miso parce que ba tozo nommé parce que nani azana ndeko azana cabinet na ye na cabinet na yo apiso kama kanyaka oyuzi mutu ana otie DG il faut fungula kamisu kanyaka il était bien na gouvernement autour ba corruption ça infraction et comme public ba corrompre ba conseiller na kati ya ngini zali kola lisu parce que makambo so ba peuple ba komo na cause ba DG ozo nommé ozo yeba bango te ozo bi abana wapi super wapi ozo kaka comme au moins ni ba pese dossier na ye il faut vérifier mon cause. Vous avez mon mboka, vous avez pour la peuple, vous avez parce que vous avez une opposition. Très bien. Merci beaucoup Ndeko Toms Lingomo. Merci pour le passage nayo. 30 secondes pour clôturer. Merci. Au clôturer na dossier au Kutana dans lobby 30 secondes au Senginini. Naba
konzi ya Transco pour que ba acte wana ezonga soutenir yo monyango boye c'est que ba acte ngo ezala rebelle bande rebelle ba kutana nango mais moyen ba leka ba lobelango ezate. Merci papa journaliste. Naza membre Union Sacrée. Union Sacrée faut to kabula tulubai to kabula bira ya Union Sacrée. Makambo ya mabezo kota na kadi photo sa nini photo to expliquer ba congolais et photo to sokola bato wana. To longola bato wana na ndenge yo da appartini. Bon naza naza membre ya Fomi. Parti MLC. MLC et pas moi la mboka champion de Bangobo. Merci beaucoup Toms Lingommo. Merci d'être passé. Donc le courage que tu as eu, il y a rien lobelelo ya boye, dada besoin courage en opé bande ko tu as vu la Kinshasa baza nango. Lorsque ba moni lo mo que c'est ici bangote, en tout cas bobenga biso surtout canal qui est toujours ouvert. Il y a MLC. Il y a moi mboka champion de Bangobo. To bunda pour mboka ko tozi pouvoir il faut tout ça to luka moye ya kulungula bato bazo luka moye ba neutraliser pouvoir en place. Très bien. Merci beaucoup Ndeko Toms Lingommo. Très bien. Alors, on va prendre la